Karine Mokonzi la baronne alobi akotika makambo to asaka na internet oyo eyinde rando azokoma ne mosala nzambe soko akomi na couple biso nyonso togangi wow. Bon ngana nagangi te bato tu mpe basepeli nga mpe na kosepela bozela nanu na kokosala na kalikili analyse. Karine Mokonzi alobi ata bino moko nakomi na couple na ndako na kontinue so makambo oyo na kosalela nzambe na kozala témoignage ya ngai moko oria napesaka témoignage ya bato oyo deja napesaka ya bible mekoma yanga moko oyo yanga vi bomona yango ti lelo sikoyo biloko nyonso nasenga na nkolo apesi ngai aye kopia ngai libala mwana mobali oyo nalingaka sikoyo ngai nakomi na ndako ata bino moko nakomosala kaka makambo oyo biso nyonso togangi wa bon ngai na nagangi te na koganga bozala kalme nazosala na analyse bino nyonso bogangi wa Karine Mokonzi alobi basite oyo nyonso efingaka mpo na mbongo bazwa mbongo wana tembe te fo kosinyalaka yango pamba te bakotika kofinga 2023 mbongo bakozwa te wana nga mpe nagangi wa po suwe na nga batika Karine kimia eske suwe na nga mpe ezali Karine atika makambo asalaka akoma mosali ya nzambe akoma koteya tokende nanu tokende olene tero mamwa sara na bible nga mona otero na vina nga po nga moko yo moko moni na miso nakatelanga akokotaka sengeni te bino moko moni nde naya na sapoto nakotaki na swisse sa mokanda nakoti allemagne hollande koloba kutu te nazolekaleka ondire motu moko bazala na nationalité donc mpona kongaki nzambe asali ifo nalakisa bato depoitikapable motu moko alobaki yo tokokomika poto baya mibomi metine loba bimata kaka vie ami mabe te nakuti ye mpe na poto place yango mibali balukaka basi afrike ye mpe obala te nga na obala moko tinga nanga moto asalela nzambe moko kambe tosopana na youtube basi kitoko ebele na youtube basi asango ya bafrançais ya baifasike bazotula nga azi mobali abala nga mpe mobali ya modele kose komprenaka kobona lokwa alinzaka na mosapi lokwa sentir na loketo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi, mama bongama penza. Ate. Nalobi ka bilobela. Mais bon, la baronne yomoko pezala wana. Batutu bozala wana. Bobenga batutu ya monde Mokonzi baya. O ezali kama mukete ya monene. Eza neti une époque ya Zaïre. Mobutu alongi babituma ndenge na ndenge. Tozolia 5 fois. Bola mukana tongo Mobutu alobi azongi ne mboka
akesala bilanga. Eske bakotika ye kimia po toyoka mpe Kasavubu ntango ozwa pouvoir, ntango azwaki congé akendaki nde kosala bilanga, batikaki ye bongo. Bon, oyo eza YouTube, mais YouTube yango mama YouTube eza Karine Mokonzi. Siko Karine Mokonzi akomosalela Nzambe, nalobi te Karine Mokonzi abongola motema, po Karine sa bongola motema. Karine asambelaka, Karine atiaka mabolongo na se, Karine atiaka libongo na se, Karine eyebani soki asambelaka wapi mpe asambelaka Nzambe nini, wana toyebi yango. Me oyo a-annonce biso ezali Karine Mokonzi, mosali ya Nzambe sans pétage. Karine Mokonzi la parole. Po makambo yo, pasteur pétage azolinga sala, koyemba, ba pétage, barando, la baronne sasalango. Donc, à cause de la mosala Nzambe sans pétage. Bandeko, awande, analyse est difficile. Gloire à Dieu, nazanga moko, nazana professeur te, pour nanga nazwa 0/20. On a tikala kozwa te na vie. Même 10/20, na tikala kozwa te na vie. Avant na buka biki, nazwa ga likolo. Mais awa eza matata. Ekozala matata e mama. Tala la barona me misinga ndengambo. Ekozala matata na yebi nyonso. Analizo yo na kosala ndenge nini. Ekozala matata na yebi ba oyo bapema. Ba oyo basala neti balongwa na mondi wana soki ekendeke ndenge nini. Ekozala matata e mama. Para tala omemisi biso ndengambo o. La baronne oyo ezali ngambo. Ngambo. Okosalela Nzambe. Mosala Nzambe. Nandimi te to nayebi te. Eske oza na bato ya Moïse ou bien ndenge. Bon. Totala kaka. Ta mosupe. Yo po oza na bato na yo. On sait jamais. Kosalela Nzambe eleki nyonso. Nzela ya Nzambe eleki nyonso. Toza ba créateur. Bato nkolo asala. Nzambe nde papa na biso, Nzambe nde nyonso ya biso. Alors kokende pona kosala pona ye eleki to. La baronne mosala Nzambe. Bandeko, la baronne azateke mutu moko a participaka na monde internet. Non. Mami Ilela nda participaka na RTNC. Soki Mami Ilela alongwe akotika trou mazali remplaçable. Karine Mokonzi kolo monde Mokonzi ezaneti ye muta kreaki mondango. Donc eza pasi bato yeza facile a changer a komane mosala Nzambe. Mais eza pasi bato mosusu bakende ndenge Karine Mokonzi azo imaginer loba na volonté ya Nzambe na prière. Par exemple, Mboka Rovino, président Tony Guerre, na groupe ya WhatsApp, basengi 500 personnes, 500 Chinois, ya solo, bazalaka wana, pona ko signalaka. Ba chaîne, ya batoyo, batakaka la baronne, po, ata ba chaîne na bango kangami te,
me mbongo bazwaka te. Mbongo bazwaka te. Wana bakotika Karine Mokonzi. La baronne eza confirmé balobi bongo na munoko na bango. Eza pe confirmé bazo croire bongo. La baronne Karine Mokonzi ye moko pe alobi eza bongo. Soki eza bongo te eza susu nini. Bandeko o bozolanda nga. Bazozo. Tangu soki esalami bongo basignale bakomozwa mbongo te. Bakotika la baronne te. Bakotika te. Bakotika te. Bondimelanga. Loba na nguya ya prière ya Karine Mokonzi na nzambe na ye. Na bokasi ya biso te ata tokosignale. Po tokosala ngo tokosignale bel et bien. Mais nazali pessimiste bakotika te. Soki ba o bakotika bakozala muke misusu bakobima. Bondimelanga. Karine Mokonzi mosala nzambe akozwa bataki koleka oyo azozwa sikoyo. Na ba direct bien sûr. Na internet. Photo na ye na miniature ekokota. Makambo ne bakolobela. Soki kutu Pamela moto Karine Mokonzi format. Chaque succès Pamela kozala nango. Jaeli Show, Cynthia Wadon, Afi Laura, po baleka na super talent ya Karine Mokonzi. Na kati ya poto basalaka presque rien. Me batikaka bango te. Jaeli Show abombami na Sambetu, abombami na Sabilanga. Mais Jaeli Show nana tikaki ye mutu te. Batikaki ye te pona nini? Pona mbongo? Ah, ok, d'accord. Mais ngai na koloba na bino soki kombo esalama na kati internet eza passe po batika yo. Pourquoi? Pourquoi? Et pour que Pusha friend, pusha katuta, rancha katuta, sans problème. Sin problème, ne? Ok, ndenge boko. Bandeko, Karine Mokonzi la baronne. Akozala na kimia na kati internet, niete, zéro. Non et non. Now. Kimia fwe witakaka paya kolo. Bondimelanga. Po Karine Mokonzi plan oya pesi ya 2023 apesa lango na internet. Banani babandi déjà ko se préparer pour na plan o Karine Mokonzi apesi. La Chine. Oui, la Chine peut se préparer na plan Karine Mokonzi apesi. Bazozo o basalaka émission bango bazotala kaka moko azokanisa. Mais ba main noire ba sous-marin ba main noire ya bazozo bango si basali plan tenge bazawana bako préparer makasi chaque seconde, chaque minute bazo boule déjà. Ngana koloba eloko bazo boule te pona kokopesa mayele na misusu onan ba boule te. Na sote wana Karine Mokonzi mosala nzambe mateye kokende wapi po sikoyo na YouTube a Karine Mokonzi tozo sambela ba prière ya minuit ba prière ya butu
na wapi na chez mokonzi. Karine mokonzi na baron mosala nzambe mateya na ye ekokontinue na chez mokonzi ndenge ezalaka mama Charlotte mateya neza wana mpe tolandaka yango kitoko ebongolisi mpe bato motema na bazozo na bachinois ekipe kote te kaka na chez mokonzi bisika kaka barando ezali bapolémike ezali bamateya ezali baconseil ezali bakobikisa mpe molimo ya bato ezali mama Charlotte ateya mpe kendeke kitoko tokos. Alors Karine mokonzi mosala nzambe ye moko sikoyo akokontinue na chez mokonzi. Soki akontinue na chez mokonzi azoteya mpe bavideo na ye ya rando ebanda obima, bavideo na ye ya kopupula ebanda obima. Eske Karine mokonzi mosala nzambe akosupprime tous les vidéos ya kala ya polémique ya rando to ndenge nini? Karine mokonzi mosala nzambe elongo na mobali na ye papa Eka ekozala ndenge nini? Bazozo sambongo soki bapopoli Karine mokonzi sans bamain noire sans basous-marin bakobénéficie na nini? Kana yebeli ko babénéficiaka bazozo oyo batakaka la baronne babénéficiaka kaka na mbongo te po mikolo yo mbongo ekiti na bazozo oyo baza na Congo. Na bazozo ba na Congo vraiment mbongo ezokota te. Carmen Odia kokoloba teke tous les 2 mois oyo akotisi koleka $300. Non. Akoti te. Na mwa moko akotisi entre $150 à $250. Mwa wana peleki ndenge moko. Eza mbongo masombaka bamega azwi transport ake ayambi binez ake pa ya Aisho Koko pe na mwa akoti neka ba video muke. Donc na Congo crise ezali na ba oba manakoloba mabe akari me batiki musala batiki te bazolobela ba musicien. Pourquoi po bakotisa mbongo? Pourquoi nazokende na oya mibale bazozo oya poto à part koluka mbongo na komba Karine bazwi une sorte ya distraction passe-temps passe-tempo eza o balekisaka air bazoboma ntango to bazolekisa ntango me na ndenge ya bien. Donc kosala ba live eza thérapie mobimba sikoyo ntango bazolando na bato ndenge basalaka ba live babengaka bango basentiraka baza aimé. Surtout bato babengaka na zoloba o baza na live bazobenga bango basentiraka baza aimé donc balingi bango na mokili ateza virtuel me bamonaka bongo basentiraka baza na valeur ata virtuel bamonaka bongo basentiraka bakomi na pouvoir autorité ateza virtuel bamonaka bongo donc bamonaka bazwa place moko oyo na vie normale na vie réelle baza na autorité wana te baza pe na poste na place wana te voire même na bamilie na bango ya vie normale babimaka bayuma bazanga pouvoir bazalaka voire même neti bamukala bato mosusu
mais na kati internet ata baza na comportement na bango ya mukala mais basentiraka toza bamukala ya pamba te toza ya pouvoir tokoki mpe kodétruire moto azobima chef na ngai komonaka mpe basalaka yango aza lelo na Niki Menga batie leader lobi mpe basasi ye donc ego wana pouvoir wana esalaka bango elengi balalaka bien voire même bakomi respecté na libanda na mokili donc mama Congo ntango akendeki na bar ya camarade ne oyo alobaka siko bayambake ndenge bakoyambe liboso te meme ntango akomaki kombata na ye bayamba ye ndenge bayambake lelo te na kombo ya la baronne yango sujet to azosala ata soki ya nani fatia kombo ya Karine Mokonzi la baronne eza nécessaire mama Congo mama Kim Raisa Pindi abima awalambaka vide soko tali imer na ye azakozala na mawa azosala ba 25 personnes esali 3 mois ekomi na 70 personnes entre temps azokontinue kolamba azozika mpe azosala abandi kopupula Karine ezomata kaka te ntango papa ekaye akotisi mpenza kanda ya komona mobali ya kitoko pembeni na la baronne efonctionne na ndenge ekipe esalamaki bato bavanda na Karine Mokonzi babalukili ye ale baraisa bazwi place siko place oyo Raisa azwa mama Congo azwa Pingila azwi na joie de vivre oyo azwi bandeko po batika yango esengeli kaka bachange ka balongwe pa Karine e balongwe na kofinga Karine balandi Karine na makambo ya Nzambe na losambo wana bakokontinue kozala bien soki basali yango te donc elingi koloba boye bazwa mbongo te parmi bango bakokontinue po baza na eloko likambo ya kobénéficie sikoyo kaka prière ya Karine Mokonzi moto ekozouer rôle po Karine Mokonzi aza n'importe qui te na internet aza n'importe qui te aza mutu bakokotika ye te bakokotika ye te bandeko eza bongo eza neti na monde ya musique le grand Mopao alobaki ya batikiti ntango asalaki 12 apôtres ntango batikaki ntango nde balukaki ye bien ala continue donc Karine Mokonzi ntango bakotika ake na monde ya Nzambe bandeko eza prophétie te mais eza kaka réalité modèle nazomona modèle nalandaka internet bakotika ye te po Karine Mokonzi na niveau lingala YouTube kombo nango eza Karine Mokonzi eza neti mokolo YouTube alobi na tiki YouTube nakomi nanga kolanda Facebook nakomi nanga kosala kote mosusu bakotuna mais YouTube tokobenga ngo nani YouTube fo ekufa biso solongwe mpe ebloke mais Karine Mokonzi akokokanga mondi Mokonzi te eblokame akoka te teknike ya liboso azwi yango wana tokobanda kosignale tokosala yango ntango bakozwa mbongo te bakotika waya wana waya ekosala bango nde pasi oui ntango bakomona mbongo ezokota te ekosala bango pasi meme mikolo oyo
ba view na ba site tout ekiti kaka pa nanga papa robote même écoute Masola Jonas ekiti botala ba site nyonso bokomona ba view basalaki ça fait 6 mois na oya sikoyo eza kokita pezo continue kokita pena mutu moko ezosala pasi ndenge mbongo ekiti sauf nga nalobi te nazaka na posa mbongo wana te sauf nga pourquoi parce que banda kofutanga nanu nalia ata 1 euro te donc elakisi ata bafutinga te pendant une année nazomona mbongo YouTube apianga eza na banki nango evanda donc nazomona ka neti bafutinga mpo naliaka yango te namonaka mpe ndenge akobanda kolia yango te tina pa kolia yango ya te bo tina ezali mais bon oyo nga moko nde na kolia yango sikoyo tala ye kuna lobi nayebi makambo lobi me naza kuna te bandeko kokata bango mbongo ekosala pasi ndenge sikoyo bazoka pasi me pasi wana eza phase moko ya bavi na bango po bango monde virtuel oyo komba Karine Mokonzi eza parti ya vi na bango ndenge yo zaka na makila na mai folia pour vivre bien siko Karine Mokonzi aza bilei ya mokolo na mokolo ndenge toliaka communion église catholique ndeko yo zolandanga ata yo okokotika foni na yo okote internet de pendant 1 mois okoka te bango pe bakoka te kotika komba la baronne loba bakota yango ata na crete ndenge mida asalaka me mida pe akoka kaka te totiaka mida kate po baoyo bazali babandaka émission à 4 heures du temps la baronne yango mida totiaki kate po akotisaka baparti ndenge mama Kongo asali mikolo oyo me bandeko tokosignale bachaîne na bango mbongo ekokangama me tosignale bachaîne na bango te tokalisa bakotika po mbongo eza te niete bakotika te parce que bakovivre te po sans YouTube bazaka na poto baliaka bayogourte ali makambo te ezali mais pouvoir na valeur na pédicure bazwi ata tozomona kofinga Karine biso tokoka te kosala biso pasi po tomesana kolinga Karine bango bamesana koyina Karine bango koyina Karine nde esalaka bango bien Karine aza Jaël Choté Karine aza Cynthia Wadol te Pamela Shekola te Leke Tute Nani te Frank Stemai te Vincent Chelus te aza Karine Mokonzi la baronne kobanda na mwana wana ya muke vie na ngai banda banzambe tina o sommet bazangisa kotala Karine te koyeba position ya Karine na eloko asali yango wana bo mwana wana bandi sikoyo na mboka azalaki na internet te awa apesi ye biloko na boss abedashu seka azokota na net eloko liboso akomona Karine bandeko Karine Mokonzi mosala nzambe bel et bien ezelo kwa kitoko idée ya bien biso pe tokozanga kuna te tokozanga te ndenge tozali kozanga te na losambo ya pokwa ata mukolo muso ye mukolo muso sambeli te mais pour vite tozokota ata mukolo moko ata quelques heures to quelques minutes mais tozokota ndenge moko Karine Mokonzi mosala nzambe tokokota po mateya na ye ateya biso tolanda ebandeli kisuka azobina pe zenga luketo mazoteya tozolanda
tozozwa yango mpo sérieux tozoloba na ye mpe un jour okokoma kosala nzambe yango mpe ye azosala. Alors bandeko, histoire à suivre. Même inga nazwi solution te. Amama ekozala matata e mama ekozala matata nayebi nyonso bazozo bavivraka na kombo la baronne ekozala matata nayebi nyonso. Karine Mokonzi apesi bilengi na Chine na Larando ekozala matata nayebi nyonso. Bachinois ebele bazali na Karine Mokonzi ndenge azalaka ekozala matata nayebi nyonso. Ntango la baronne akoshanze makambo mpe ekoshanze. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Olina tero mwa sara na Bible ngamo na otero na vina na po ngamo ko yomo ko moni na misu. Wakatela nga akokota Schengen te. Bino mo moni ndena yana sapoto na contact na Suisse sa mukanda. Na coach Allemagne Hollande ko loba kutu te na zoleka le konzire mutu wa bazara na nationalité. Donc pour ko ngaki nzamba sali il faut la kusema tu de quoi tu es capable. Mutu manga loba ke yo ko komika poto ba ya mibomi metino loba bi mada za vie. Ami ba mabete na kuti yepe na poto place ya mibali baluka ambasi Afrique yepe obala te ngana oba. Moko tulana na mtosela nzambe moko kande to supana na YouTube ba basi kitoko bele na YouTube basi asango ya ba français ba ifasiki ba vetula ngazi mobali ya bala nga pe mobali ya modèle peut se comprendre ko 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 alinzaka na musapi do kwa sentir maloketo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.